Merci. Nous connaissons le monde entier, na bolingo yankolo à travers le fait qu'on est bon Dominique, chef spirituel. Tosengi na bandiminion sur le monde entier, ya ville province ya Kinshasa et puis mokili mobimba. Na ordre ya papa nzembo oyo esengami eyembama na mokolo ya le 10 mai. Izali couverture ya bolingo yankolo sili komimonisa à travers bandimi na ye na monde entier. Tozingolu pona kotonga tempelo na Nzambe oyo ebengami mega church ebele na bato ya des fois bazwa kingulu ya komona ngo te mais na bolingo ya Nzambe à travers prophète Konde nde tozwi occasion na totongela Nzambe na biso tempelo. Alors loyembo oyo esengami na ba église nyonso na ba mikolo nyonso na masanjoli ba matinal tozwa occasion ya koyekola loyembo oyo po mokolo ya dimanche wana le 10 mai eyemba na ba église nyonso na lokito na nkolo. Amen. Amen.
Ekozala